La ingratitude des âmes à bien la vie. N'ingé tous arabonnés, faut pas confier en la ingratitude. Le roi n'est pas d'adimola. D'adimola, aux arano la timouata, au benga non paka, botonga nabino paka, aux homona, au benga non paka, botonga wata non paka, ok nano relia nanda comme paka, bofanda bomela banki nabino par rapport d'adimola pas mela bangia. D'adimola c'est infirmière de chanfre, ngala yebi bangoto. N'ingé héritier lobaki, moko wata lobaki, boro les belé boro seka moké. Il y a un des comme el bino. New Style vraiment eza ko panzana. Pour New Style ba salango ezanga ina ero kazati. New Style salama awa na venue yo na immeuble yo chez biso. Biso mutu to benga arnaqué, biso mutu benga Jires, biso mutu benga Kunzarado, biso mutu benga ambulance, biso mutu benga padaché, biso. Mais ba tout on a biso mutu benga bango New Style c'est nous. Pas que paka ça fait moi ba ne wero le lâcher biso à chaque jour. Ah ça fait moi on est lâché biso pour parader ba bien ngana des gens. Voilà j'ai fait petit en ba qui akena ko manquer grand pote watana be totorino. On appelle ça ba bon séjour na miki la poto patron oya ko ya jamais. Est-ce que paka pena ko le la lumière ba na poto telo ngina na kati ko suki. Telo ngina nga na zokate paka aza kuluna est-ce que paka ko le la lumière. Est-ce que lobi a solo paka ko le jamais gêne le rôle en la lumière. Au moins grand pote des fois tout le monde leader via kende exil ne biso to atika biso bana miki depuis akende exil via zoni ba bien esengo omoni ke mboka na ye mboka no za mboka no boketu premier mboka no eza mboka na yo bobo misiki ya Congo bokotisi jalousie bokoti ba filtrer héritier beta bobo panzi botumbi boy fallait beta bobo bébé si conseil faire ya bobo faire mboya boy mais on BCBG au juste bozo linga nini surtout bata poto biso bandeko na bino ba MB serviteur ya Congo diaspora bana ya Londres bana ya Paris bit na biso beneza venir ezapena ko faut ko éliminer bato ba panzaka ba makita bato style pene salema pena awa na bova tout le monde a yebi yango dadimo la yebi bato belé ba yebi ke new style salema awa eza kutu ya ko inventer te pour paka azana pouvoir wana te ko longola arnaquer na new style te biso nem to rassembler ba musiciens na tozo mona yem to rassembler ba yete est-ce que nous on a vu que Mutambunda sans la orchestre te Mutambunda za na lumière te soka olingi kaka newsle panzana siko bozo aye beaucoup musical leader entre bango na bango chaque jour bazobunda chaque jour bazoswana donc bakamebele na bebele baza unité yango newsle kufi nango yango moto toko pesa lisusu makambo na ni ange ni demo ya goga watanabe moto na tembe a besoin kuna tabeta na répétition yo lo babongo landa tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Kaloubi, le full boss, l'homme qui joue au Monopoly avec le vrai billet, le dragon de la monnaie. Chef d'entreprise, Papi Kaloubi, full boss. Non, rappelez Batoutou, toujours c'est l'album formidable de eux ensemble. Et j'ai espéré dans la chanson oh oui rassona yembeli pour na Papi Kaloubi full boss si vous allez décider yo kanzambe nalela libala tiliwa tokoka pana tanzambe bongo la maison
mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette basoin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengi na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuel misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuel misunga tembe ezali eza te. Voilà fidèle ami internaute balandi elenga Congo TV kande na loba ke sala biso moi plaisir ya koyeba ke vous allez vraiment connecté pour notala moi biso Tracy Mbelenga Pro Glody Diasuka la mignonne un grand merci à vous kande na lobara ni tete elenga Congo TV ni tete le couple Mbelenga menga bazeke on a kutente na ba cofondateur vraiment ya New Style na bangonde tosola na biso ra to finga mutute. Entre temps moi je dis un grand merci au boss héros dans l'ombre babi 1 million c'est quoi chez vous. Un grand merci à vous. Non beta c'était na rappelé bino anniversaire à Rifizeke donc anniversaire na eza le 7 octobre jour J moins 1 mois. Moi rappelle il y a 1 mois d'avance parce que bino bato poto boire compliqué un mois bo solo là un mois bo solo là té donc c'est un tout rappeler bino bongo pour besoin déjà jeu anniversaire refusé qui est vraiment le 7 octobre. Un grand merci à toi Cynthia Bongouni, un grand merci à toi Deborah Ndouiba la Fouga. Pour ne pas anticiper, pour ne pas monopoliser la parole, bon déjà na nazana bangwa nazana Liverpool Jenga nazana Hero Kazadi bon vraiment des bazali ba cofondateur ya New Style banongo bimaki toyokaki ba makambo basango tambo na internet New Style ngo panzani New Style ngo ezandenge nini qu'est-ce qui se passe réellement les biso to kiti vraiment sur le terrain yango na lo barabo s'abonner na chaîne oyo biso tout ça to pesa bino ba information exacte to kita vraiment sur le terrain pour to yeba qu'est-ce qui se passe et on est là pour vous former
informer ainsi que pour vous divertir. Voilà, Liverpool Dienga. Bonne. Ouais, les Congo, Campo de Tracy, au Pénaba, cofondateur de New Style. Pour la Rwanda, déjà dans Rwanda, on a les bondiers Campo tapé Sibiso Makasi. Il y a Panzali Suba Sango, il y a Rolobali Suba Vérité, tout bazo c'est là-bas yoka. To ba comprendre ni na sikatoye nango ni toza nango. Mingi ezaka idéologie New Style, bisonde ba cofondateur à New Style, bana poto. Bana partout, Angola, Belgique, France, Congo Brazza, Brésil, Cameroun, États-Unis, surtout Canada, quand on a biso Gypsy Milongi, Badore Milongi, la Bossanité Grand Pote Chic Faustino, Smith Faustino, Alain Songo de Bruxelles, Grand Pote Ange Kilunda de Bruxelles, Vienanga Kashito Dilolo aux États-Unis, Makambo Yango et Bani Tebisa que biso ba cofondateur, il y a New Style, biso yeyo, ce que tu décortiquer to panza banzela pour bon comprendre l'actualité za ndengeni. Merci Nanzong elayo, na pesa pe moi liloba koto epa ero kazadi na monaka ba swag na monaka ba spe wezani nyango. Makambo ezat tango zomona boye makambo ezali na pesi na no bana poto tout balanda biso o écoute bango na butu écoute bango na tongo ba bonjour bonsoir na pesi bana Allemagne bana Paris bana Belgique bana Afrique du Sud bana Brésil ba mbote belé o boyo kaka ero kazadi yeyo en personne anga pesi la bino histoire vraie pour makambo ba te belé bazo lobelango pena vérité mais faut voir ba histoire vraie oui c'est pas ça qui nakata makambo bozo yoka na misika bolelo bokolanda nga na émission oyo na pesi vena ngai tetendai PDG tetendai maboko bank muto akomisa ba habitat tout à ville à Kinshasa bandeke batala ka likolo 10 niveaux et salima na nuté na pesi vena ngai teju bolingo partenaire ambote belé na pesi ba vetu ya bela mabote belé donc c'est ça. Voilà pour la toko ta vraiment na yo histoire wana toeba New Style panzani to ezan position zandeni to eba te. Bon, New Style pena na minute yo eza pena ya ko panzana. New Style eza ko panzana par rapport ya comportement ya bateau bazali wana mutu moko bachaka dirigeant a diriger bateau akoma ko bima lokola yaza leader or kazana makila ba leader te. Pour azana makila ba leader te donc yango wana ozomona lelo New Style eza ko panzana. New Style eza ko panzana par rapport à ba question ko poser o yeba to ko pesa la makamba na poto ba yebaka makambo ni c'est passé na New Style nani abomi New Style nani azana besoin ya New Style toke kambala mort to panza ngo kambala mort nani abomi New Style Mutambondat Mutambonda abomi New Style yo somona leader ambonda na Congo azalaka te depuis ngana otobota momwa de Mutambonda sali bavena biso ba chaka Congo bazali pe bato ambonda bakoma ba leader mais vechaka confirmement vechaka kombo vechaka ako asimbaka micro na binaka pe ya danger o ngana otoyebi eza na bato misusu te eza bato misusu te place pe babeta bambonda ngo maison mère wapi toyeba te toyeba makambo ngo te soi-disant bakoma omibenga pe noble na ndako ya mabe osala seba selfie donc soni ma plein yo moko omona makambo ndenge c'est passé pour toza pena na makambu toza ba mutapandi ndenge héritier lobaki moko wata lobaki boko lelebele boko seka moke ya onde komel bino grand prêtre Watanabe maloba nae o aloba boko lelebele boko seka moke grand prêtre Totolini ba place aux ba bon séjour na Paris te nga vrana boy oboy ande na boy mais yende muto sa ye mokolo makambu so bazongisele makambu na c'est ça mabe te wanga na boy te oboy yango ne yende mokolo makambu est-ce que biso tozala dia ba travailler ya la team biso za ba travailler la team te tozali ba fan club ya la team tozala rande wana so na ye rep na ye concert et ça la biso bien bo nebetule lo moko pour comprendre mamoko totoli no moto na tembe onga mona obenga strong man tembe timbi azalara toujours boy na yeso lo moko moni depuis 2002 oyo yeba totoli no moto na te mérité Watanabe depuis 2002 ba sera ba Zénith azala boy ti lelo ngano to komi lelo na 2019 na na cha moto na seboete cela veut dire abotama nelo kongo na makila blague te abotama na makila to ka ba misusu ka 2009 azalaki be to maka 2010 chup mutu ekoyi ozo comprendre makambo ezali yesko abota mango mona azalaka toujours boy na cha boy te
quelque chose azwa suspension na ba maison mère azalaka bo soka l'équipe au mona sala plein soka koti ba sala plein donc jamais cha mutubo donc yango lozo mona Mutambunda salaka wa ezaka ba flatterie kuna ba bengani bino ale bokomo bomo zungi la Totorino kana ne moi ba stratégie na zungi lo question oyo Liverpool boni na chopeso déjà na chopeso de ambote expliquer biso na nous na zui pas héros mais na comprendre kati New Style position na ngozandeni nanya pandi New Style New Style vraiment eza ko panzana pour New Style ba salango ezanga ina hero kazati New Style salama awa na venue yo na immeuble yo chez biso mutu to benga arnaqué biso mutu benga Jires biso mutu benga Kunzarado biso mutu benga ambulance biso mutu benga padaché biso mais ba tout on a biso mutu benga bango New Style c'est nous pas que paka ça fait moi ba ndeko ya la chez biso à chaque jour ça fait moi ndeko la chez biso pour parada ba benga na des gens voyage à futi tomba yaki akena ko manquer grand pote watana be Totorino on appelle ça bon séjour na miki la poto patron oya kokoyaka jamais omoni moto na tembe tango le beki tembeza kaka yango to lexa mo ke tembeza ya kotimba omoni paka lingomba aza d'abord paka aza c'est un grand c'est un lâche ngamna biso bana on a père famille quand même père famille na makamba musala sala ka to monde to ba famille na musala to bebisa boulot monde ba paka baza ba tout mo boye to kozaka na bangote mais to supporter monde tinga na supporter paka pendant ba 2 années paka azaso na petite to tikala ngana ye na oloba ayebi nyo aussi porter mutute boza vraiment na salle lumière na bino boza vraiment na salle lumière na bo supporter tendeni pour abo supporter pour sans ye bino mobulu est-ce que paka pena ko leka na lumière bana pour telo ngina na kati ko suki telo ngina nga na zokate paka 1 aza kuluna est-ce que paka ko leka na lumière est-ce que lobi a solo paka ko leka jamais gêne le rôle na lumière aucun jamais to yoboé mutu mo bo azata na sensité biso mto pese sans sa vie moni sans sa vie paka biso mto pese sans sa vie na New Style po grand pote Totorino abengana déjà papa na Ketia papa na Ritana ba bengana ye aza suna musala ti to beta na répétition yo lo babongo paka kasi mote ke New Style biso mto sala ngotanga simbanga na asimbenga nzoto ke New Style panzani tango simbanga leader à New Style po biso ne ba leader à New Style biso ba cofondateur New Style salama na ndako mpaka te New Style salama awa na Bovan tozolo bango bana poto New Style eza biso ya ngane rokazadi eza ya pakate pakanda dembela biso tellement zalaki moi mukolo to tche paka na makambo po aza mukolo na biso jamais to rolongola na makambo tu sais paka gérer mais leader azaki te New Style leader nanu abimate pour ça na New Style ba do sala makambo to ezaka musicien mo Jires foot de nuance au monde qui va nous le tobetaka bato Jires comme mutu ba contribuer à kolika bato tout to beti na barumba premier concert na biso ka bato Jires to beti na Bovan ka bato Jires au monde to kemba nzangungu concert ya mabeza para mutol mais bino kuna quand même manzangu concert orité roka ça de répondre bon concert ya 80 000 francs ya caché concert à Mabé, ambulance, wasangana na mfulusi tokoma na manzangu entre bango depe bana ba Congo ambrieme koti babunda bango de en plein concert bisukuna what a beti fulando ki ote fulando ki what a beti flèche depuis kin parle pitié koti ngana ko pek ambulance beti ku oui si on entend la kena bolingo New Style ndete uté kin nzela musika de Kinshasa Bovan ti manzangungu natalité est-ce que so ambulance beti nga kuto eli musala na rozong c'est pour te dire que New Style ba bundisa biso na supporta bango nyonso mon même ambulance na supporta bango pas d'acheter na supporta ngala supporta ba tout New Style moni biso pe na la team wata même yemoko mokonzi to Totorino ebi to sai ba soda mais na New Style kuna pe ba combattant baza ambulance combattant pas d'acheter bourgeois te baza na bango ba combattant baza ba bourgeois baza ba massa torobo ya bango te même tozo compliqué bon nous ça ezaka paka moni biso na la team wata ngana na team wata nga Liverpool jenga ye yo bana poto bo mona so tali ba depuis la team e banda ti le loto longwa ki to sai New Style na New Style kombo na ngayo kanaka mais fait nanga Gérard Ignace muta Gérard biso na Bovan le grand Gérard patron prêtre atinda bat na poto akose ya paka awa
akosea paka ana bova yebise ke petit na ngai nengo za boye faut na komikitisa faut kotambola bien na baleki na yo na bato bosana bango paka za komikisa te eloko bomi eza komikitisa eza te mambo balbe ko irita beta batu irita mena sabat mais to pas paka bino bomoni poto to babike paka simbenga na nzoto ya normal te devant répétition to répéter au tindi ba question mélodie amba na za mutu nazongela vraiment molo bana aussi porter ba charge toza pena makasi tobanga nini toza pena makasi eloko banga ezata donc on a démonstration qui ça na démonstration tout le monde dozo mona démonstration race dans 2 minutes on a démonstration voilà tous la démonstration nga vraiment biloko boy nga na linga vraiment ne ba biloko boy très simple nga pro tous la démonstration totale démonstration ba ngba bimisa biso nani awa nani vraiment nga bimawa makambo vraiment ba loba est-ce que ba kokango yango toki nango malembe ngaka na cadre anniversaire nanga na rappeler bino vraiment na rappeler bino Sam Mokonzi place aux arbres motebele tokomana Christian vraiment na omona marambolo ba vraiment tokomana siko moi je vous rappelle l'anniversaire de Rifizeke ezaba kalaming tawa ba le 7 octobre moi souhait vite fait et ça l'a vraiment plaisir surtout côté moi code et on vraiment net aussi là et y a vraiment net aussi là et ça la biso moi plaisir en attendant nous la démonstration on a il nous héros Liverpool babi na libala ya avait na biso mpaka yo mto zalaka wana kimoko mona makambo bimisa ba mbongo na ye mo bala mwasi na banenge na ye et comme nous so héritier mto balela mwasi yo tema ozalaka wana yebisa biso nanu elega ezala ndeni omoni bana poto grand pote tresi yo yebi no style aussi porter biso trop elenga Congo na mandiai na mona bino boyaka bosali musala me paka c'est un grand omoni ba paka ba Karine Mokonzi baza mo mingi to tanga ba komona bango petit à petit to dévaler ba secret on a ingratitude des ama bien na vie ninge to sara bonne faut pas ko vivre na ingratitude le roi ni ba dadi mola osakano na team wata obenga no paka botonga na bino paka ozomona obenga no paka botonga wata na paka okenda no kolia na ndako mpaka bofanda bomela babangi na bino na paka po dadi mola pa mela bangi dadi mola pesa infirmière de chanfre ngala yebi bango tout dadi mola na yebi lelo te na yebi kala ave mo batangisaka na kimbangu na kauka akenda ba maison mère na ye alongo maison mère na ye aye ipa wata ba pesier makambu ba taku dadi mola comme directeur en marketing et la team wata oya ko komate OK na vie qui ingratitude ya mabene ba pakalingomba mokonzi abalela wa mwasi abalela wa pena mwasi nani pakalingomba grand pote wata mutabaele mwasi te so ma solo mamna lo beza vérité bana potonga Liverpool jenga na kosa ate nana ba vérité ya ba tout moni biso toza ba humble serviteur ya Congo tozo ko servir ba congolais to ko servir na gouvernement to ko servir mboka to na vision ya chef de l'état mokonza mboka o to pesa ba mbote lelo moni classe comme ofele bana basongi classe depuis Congo banda nanu chike zalo felete mais grâce à mokonza mboka chike comme fele ba tutu na kisasa ba sepeli monde entier botika distraction botika ko mbouiller vision chef de l'état bino ba paka ba Karine ba dadi mola eza sens te donc neti ba boketu premier eza sens te au final on ba konza mboka baza nde mona ba Karine au final on ba konza mboka okoma contre ba musiciens congolais o ba uta na mboka na yo o eza terre de nos ancêtres au moni grand prêtre des fois tout le monde leader via kende exil ne biso tout atika biso bana miki depuis akende exil via zoni ba bien esengo omoni ke mboka na ye mboka no za mboka no boketu premier mboka no eza mboka na yo bobo misiki ya Congo bokotisi jalousie bokoti ben filtré héritier beta bobo panzi botumbi boy fallait beta bobo bebisi concert faire ya bobo faire mboya boy mais on me BCBG au juste bozo lingani surtout bata poto biso bandeko na bino ba humble serviteur ya Congo diaspora bana ya Londres bana ya Paris bana Belgique bana Allemagne Bundesliga ba Barneli Kazadi Barneli Kazadi Kukao on appelle grand frère na biso en Allemagne na PC ba mbote na bika en démission au monitor ça quand même bateau tant pas héritier baleli au moisi mariage on a ensemble de mariage à $10,000 on a témoin na mon année 2000 na salle
mokonzi aya abeta titongo kobanda coutumier civil religieux 10 000 $ ekufa toza bato tokoza benga te paka lelo sozo futela na ndako wana eza pona garantie ya mbongo la timu wata soki osomba car mbongo la timu wata paka soki o changer pe ndako lelo okomi kota komi na kini kuna na se kota quartier ngwaka un noble akofanda kota na te pe na omona bala mama bosa baba vantine ba paka za na muke paka za muke ngam na ebiye na ebi paka lelo te na ebiye aza muke bana poto paka héritier mutabalela et moi si boss live merci na zongela na moni osimbi soki nini wana na tout nango soki za nini na comprendre te au cas cadre ba démonstration cadre osunga mboka tango ne te sino que toi ba humble serviteur ya Congo monde entier bota la biso ngana ga Liverpool jenga humble serviteur na za coutumier moni tellement ki ba pesi biso pouvoir mukila na oyo mais oza bokoko oza mukila oza bokoko eza kuteko mukila eza ga bokoko ekoti déjà bokoko bombi so sala ka to fumuki mbangu ancêtre hein donc tout ça on a vraiment oza bokoko toujours continuer mission bino mo comprendre que démonstration ezali ça va merci Héros Kazadi nazongelo lisusu objectif na bino ezani objectif ezali bits na bino vraiment ezani to comprendre sikoyo bozolinga bozongela héritier to bozolinga bo créer susu new style mususu bozo na comprendre te bits na biso beneza venir ezapena ko faut ko éliminer bato ba panzaka ba makita bato balingaka bato ba avancer te bato balinga ba jaloux faut ko éliminer bango na monde la musique ya Congo parce que bango lelo to mona le tout le monde va Nigeria, Barbeta, Brazzaville, Banani, point de musique comme ça avancé. C'est parce que les leaders ont habitué à Mboka, bazo kangamana bateau yo, ba servir bango na rien. OK. Ba koliane lelo, lobi akobomai. Akoide lelo, lobi akowanga nango. To lingisu bata bongo baza pembe na ba leader na biso musique ya Congo te. Bituma la bino yango wana. Bituma pene zali wana. Eza pena wana par rapport que batou Congolais, biso ba Congolais, tozo komi pesa chance penate ke na moninga ne tozanga na oboye, tansusu ne toso la pena oboye, na lingi bozwi na ote. OK, to bosa toza bana mboka moko, toza batu moko, soki yo kwa avancer peut-être poko benda ngai. Na gagnata moi 1+ na liapé. Mais biso to lingi bongo te. Vous comprenez? New style solo benia new style na zonga, new style bana poto. Nous utilisons un Liverpool pour paka azana makasi ko rassembler ba musiciens wana te au mona lelo arnaqué Jires Foudre ambulance Kunzardo pas d'âge Vuluzi bango tout azana makasi ya ko rassembler bango te abane ko ya awat nous laissons la parler au sur caméra ko zo pe parler au monde ngo yeno ya en avenue nous style pene salema pena awa na bovan tout le monde a yebi ngo dadimo la yebi ba te belé ba yebi que nous style salema awa eza ko tu ya ko inventer te pour pas ka azana pouvoir on a te rolongola arnaquer na new style ti biso nem to rassembler ba musiciens na tozo mona yem to rassembler ba yete est-ce que là on a biso que Mutambunda sala orchestre te Mutambunda za na lumière te non c'est seulement Masulote Mutambunda sala kanini te lumière ezate tine bolongwa ku ne pas héritier boye ko to na new style bino nde bo créer en paraterre Paka yelo na zoe sa Mutambunda comme jamais leader na mboka oyo. Yo soma Mutambunda comme leader ou bien Mutambunda za na lumière, vient na biso la tam tam qui me parle. Kuta a sala orchestre était mais a beta mbunda. Mais yé mbunda ngo to kaka a beta ngo ya wapi. Ata fiki na pamba to mona te. Ozo comprendre. To mona ngo te. Akoma leader ndenge nini. Akoma te soka olingi kaka newsletter panza na siko. Bozwa yebo comme sika leader. Au moins ndenge et kabani mbamo siko. Akati malbate est-ce que nous style en eza est-ce que nous style en eza pour héros autour le bakio nous style en ce qui nous style eza souhaité bana poto nous style ezate mutabomi nous style eza pakalingomba paka comment ne tora basango que non paraîtrait que mutumo ba pesa bino $5 000 na ba kamo baka ezaki ya lokuta tu ezaki ya solo te ozuba mbongo te moni bana poto ngana muta very ya mikolo yo ya 2019 avant to kota 2020 na bona kota masumu bato en tout cas on est rimer omoni ba pakalingomba na ba Echeferi Mozango baza
Rimer ndeni papa. Eza rimer. Mais loba miro eza rimer. Baso tambola kaka makolo, batambola na ba moto. Mutu wana kose bango ba 5000 héritiers leki ko bana lelo tilobi. Basala ki moi click mo ba tie veri ba paka ba sa ba diminuer goga. Goga depuis 2010 ça ka likolo. Et Roka ça de loba ki ngo tilelo ça ka likolo. Omoni ko diminuer goga ezama pasi et simple mutu mo ba muke to zo ka teki ba 5000 bisum to za wana. Ba so ata ni un franc. Donc balongwa na bango bonga na ba sentiment ya paka na sa ba drogue. Paka drogue. Merci, merci héros pour nasi sanayo tout le monde les marquis hein les marquis ne ba bandara ba yokanara marambo kinape normal ba beta pe frappa pe mutu na mutu ta chemin na mais bino bo longwe il faut ta bo la idéologie les marquis mais ra boyelo ebimina nous pété aller mbutu côté kowelisa bango tant que non le bazali wana entre bango na bango chaque jour bazobunda chaque jour bazoswana donc makamebele na bebele baza unité yango nyusi le kufi nango yango monte to ko pesa lisusu makambo na ni ange ni demo ya goga watanabe moto na tembe besoin kuna tozalaka déjà ba fan na depuis 2002 makambo na ndo dazo biso ke depa mata boye depuis 2002 na cha mutu boye te ti tozanga na lelo yazaka likolo siko to kine susu wapi. Est-ce que nous sommes là, ils ont makambo te na oyemba kuna à part Jires Foudre na oyemba sous kuna a tchebe na niveau les marquis c'est que zo manquer quand pour te faire rigola respect na plus na bambote na président na biso po biso to ba na bovan to na bovan quand pour te faire rigola Jésus de Nias tout monde a bino ne boaki na anniversaire à mon kondi wata yo na papa chéri bolingo na ndengo to linga bolingo eteke bolingo ba paka ba dadi mola botonga na bino boss po bosala moi click na ki dadi mola komi kuna mais dadi mola to yebisi yo oza moke zongela kotangisa zongela komela bangi na kauka osenga na mabe oliaka na kosenga olata na kosenga lokola ndeko no mpaka monde bosangani bongo to ko dimine bino pour nous aussi l'arnaquer da sa alongwe na ye bana putain c'est une vérité Jires abenga siko alongwe a sa chemin na ye Jires bonne chance papa na dan mobala docteur Bobette Kisoka hein Jires a dans la famille a bien moi sinaza bien ba tout baza bien a chanter pe ku tu parler to pe so bambote nga Liverpool jenga na masana ngero to pe so bambote. Merci beaucoup, je pense que le message est passé. Liverpool moi vite fait la salutation Lilo Basuka. Ouais ba salutation na nga mingi feza la mpanza ba si na pesi ve na nga jino miangu bambote belé na pesi Ben Olondo bambote belé na pesi Richard Nzadi papa bonjour muta simbi Captain Park ezana maboko na yo na pesi Samuel Tabia na maboko ebele na pesi Dota Kikani bambote belé na pesi venanga mira.com mirakena Ojibali la papa Chirali la mirakena .com na pesi bambote idéologie mikolo est-ce que a ne to temi a Musenza Zali Musenza zate awa yo mutambonda zate Musenza rozala nini Motamonda zate Musenza rozala ne Musenza zate Musenza tikolo yokala te na pesi bana gombe bambote ebele Daniel Massaro Armel Mupeshi Pesh Yonde CG Charlie Rubenga na Sylvain BH bambote ebele na tobi ke news la team wata bino penande bo simba bo gérer yango penande ngé mo grand prêtre goga alingaka bo sa msala bino bien et en plus bo sa batu ya moi contact vite fait moi contact au boko zwela ngai numéro na WhatsApp ezali plus 27 67 68 24 392 na banila ngolo sous plus 27 67 68 24 392 numéro appel est toujours kaka Kodambo Kaya Willy Moucheni plus 243 82 93 94 691. Merci batu bwa ki wana vraiment o elenga Congo bazolanda yango. Moi Lilo Basuka moi. Ouais. Lilo Basuka ezaka ndenge mokonza lobaki papa na keti ya papa na Ritiana. Mosenza zata plus toko lela moke. Le mot nous les panzani na ninga miange mi demo album ezo ya mabe album ya mabe miange mi demo na zana studio batamokili te nga na zana studio na zaka na studio na yoka miange mi demo en tout cas quand pote watana bina soko yebisa batutuki mukolo miange mi demo go bima bo comprendre jour ngo ndenge likolo ko fongama donc likolo ça dana maboka wata pasa kada likolo wata kada likolo na kitate yango bo comprendre miange o ba yembite na miange mi demo yi na wolo libino pona ko chiter ko pesa ba moto ebinga na muta PDG tete ndai maboko banki ya Rachel Futa hein techi bolingo a partenaire
PDG tête ndai maboko banque ya Rachel Fouta l'homme à 10 niveaux mutatonga 10 niveaux depuis Kisasa et Banda ko Banda Maluku Timonga Fulanga Lema ezaka PDG tête ndai maboko banki yaza onja munene moni biso to sali Union morobo ya bana bovan ya ba congolais osunga babola lokola biso moni biso to babola to na idéologie ya Papa Molière idéologie à Grand Prêtre TV na biso ndeko Eliezer ya osunga babola bientôt makambo zo banda numéro vite fait numéro na ngeza kaka plus 243 ya Willy Moucheni code mondial 89 13 22 176 89 13 22 176 non souka bongo tepo mutumo kaza très important muto sunga biso Eric Mandala le docteur des ignorants Papa Mandala yé a bien assumé son matériel Univers TV sans oublier Hervé Mandala Arnaud Mandala yé moko maman na biso Mariam Mondele ya Pembe Pembeni ya Papa na biso Mandala na Songili Susu Teji Bolunga partenaire Rei Chilo Mwakadi sans oublier Chic Faustino bana Brésil Ange Kilunda bandiko na mona Bruxelles vient nga Jimmy Mononi vient nga Alain Songo de Bruxelles petit na ngai Rabi Mononi Mogoda Mononi na Belgique Enoki Mononi Mama Tete Munyanga Mama Sita Munyanga bana Bova président Ignace Bova wa simbi biso na immeuble ndé to salaka basoda baza po biso immeuble za na général soko yé au kota noté paka to biso soko yé au kota to moi makita bo sana badadi mola na orchestre na bino mu Kenyo style to dimne bino ka biso za kake po new style to dimne bango ba salate po dasi basate bana Congo bana partout dans le monde biso yeyo ba humble serviteur na bino sans oublier maman na biso Denise Nyakero première dame de la République merci beaucoup mutuzalaka bien liara pena batu mutuzalaka vraiment bien liara pena batu c'est les Mokonzi depuis Paris l'oncle personnel ya Christian Manza Yulia na bien Yulia bien na liara bien vraiment na Bénédicte Monoki 4 kilos ya kabaka mbongo achaka ngo akomoka ba mbongo achango na balance nombre de kilos na yo mutu nombre de kilos à mbongo kabelo en plus c'est $100 la PC ba moto c'est que ali vraiment ba bon séjour na Kinshasa pe lisusu donc coup de chapeau. Merci beaucoup Balanda Lenga Congo TV Kaneto Loba Kane na Loba qui ça la biso plaisir vraiment Olanda biso bon continuer comme la biso ba remarque na bino ba critique na bino ça la biso vraiment plaisir tout avancer Tracy Mbelenga pro Glody Dasuka la mignonne wa lui pesa marambo ozo marambo Elenga Congo TV bino mo boyebi chaîne oyo ebi misa ba o boyeba chaîne oyo et sala ba o boyebi ton a tant comment muto a te plutôt tant vraiment comment muto te bo excuser vraiment anniversaire arrive zeke le 7 octobre oyo so bo salinga moi vraiment ba transfert moi vite fait ça l'a vraiment plaisir qui Christian Manza merci beaucoup à toi Montréal et balobé Selé Mokonzi depuis Paris merci beaucoup donc ngana ibsibino à très bientôt to kabwani na bosani staff à Mokonzi na Paris Trésor Mbombo Kawe ya Palin c'est vitesse aimo sans oublier le roi de France Junior Tchekfou toujours na idéologie à DJ Abdul Awa Mosenza Te merci beaucoup.